Dis avance prophète. Avance prophète. Et les batétés là sont des sauvages. Donc si tu veux épouser une moutété là, il faut réfléchir. À part la nouvelle naissance, où Jésus le lion et l'agneau est entré en elle, il y a toujours un lion tétélaké mafumbe qui gère. Elle peut te mettre les griffes. Mais qu'un ami, Kalaoum Collection, être bien habillé ou être propre sont deux choses différentes. Pour mixer les deux, la réponse à cette question, voici la maison des coutures mixtes. Kalaoum Collection, la Bible déclare rien soit au pola, nous êtes payés au pola. Olingiba, c'est la réduction, la prédote, grâce à Kalaoum Collection. Et tongeli avant ensemble, ils sont tout. La forme. Kwetu, Bikwembe, Binapata et Shima. Plus de soucis à se faire quand il s'agit de l'élégance à l'africaine. Nos services, mercerie, vente des pannes en gros et détail, la borderie industrielle, les surfilages industriels. Kalaoum Collection, réalisez vos idées sur mesure. Notre adresse, nous sommes au numéro 12 vente de la Villa Kokipopo au quartier Kaloué, commune de Lubumbashi. Bientôt, Kalaoum Collection ouvrira ses portes dans la ville de Kolwezi. Kalaoum Collection, Tuko Pamoja. Bozali Kondabsou de partout à travers Congo Sanga Télévision, Topesibino, Mokoloela, Mobaïke, Bozomi partout dans le monde entier, pour Rolanda Bisso, Mokoloya Lelo, Lelo Penza, Tokiti sur terrain, na point de presse, Kosalema Mokoloya Lelo, Yamona Mboka et Penge Fofana, Oye Penza, Ye Mokoloya Lelo, Kolobela, Natina, Matali, diffamation, topé, incitation à la haine, Oyo Pasteur. Prophète Joël Francis Tantou a outi kolobela natina ba femme tété là o basi ba tété la bazali basi akobalate yango penza boko mona ba tété la nyonso bazali penza très fâché ba plainte ezali déposée pour na kaka pasteur Joël Francis na mai o ya lobaki natina ya basi ya ba tété la totiki no bolanda Penge Fofana et puis tozongi bongo na sima. Merci bino, merci. Il y a présence Nabino, nous avons appelé pardon à R parce qu'il fallait que tout bande la peine bien avant. Mais en réalité, en bord en abisso, en embouteillage, je pense que non, tout baebi et Penge Fofana. Mais là, on s'est présenté à comme mon panzi sangote, tout comme on a pité à Wate. Mais on a dit que non, tout baebi et Penge parce que dans 4 ans, bord en abisso, République démocratique du Congo. Tu es une province à travers la Congo. Mais le cas d'abord, jusque-là, tu sais, nous recensement, moyen, naïba que on a un Congolais, ou un Congolais, toujours jusque-là, quand on va lancer, on va le recensement, papa na onani, maman na onani. Mais quand même, on s'est présenté à Naza Moko, au Kénon, Naza Sankourou. Sankourou est dans 6 territoires. Comme Kole, Katako, Lubefu, Lomela, Lusambu. Ngaïda s'est retrouvé Moko et Katako. Village natal, c'est village en Loa, même village en Patrice et Mairie Lumumba. Sankourou, ils ont mérité qu'on en a moins un peu, c'est-à-dire le mien mingi, respect, botosi. Parce que ce que tu as dit, et que quoi, nous en première limité, l'échangeur. Patrice Emery Lumumba, Azam Moutou, Oya Koufela Mboko.
Lumumba a comment licencié, a comment gradué, mais à Soukande, tu as toujours dans le sujet primaire, à l'Ongwa niveau Kisangani, Kishasa. Mais parmi mon métallique politique, je pense que même en Afrique centrale, même dans le monde, Lumumba déjà aïbani makasi. So tu as dit papa na biso ba Frank Diongo, ba Olenga Koi, ba Zaïbele, ba papa na biso ba Lutundula. So tu as qui concerne armée, ba te ba baraté que non général Tchatch, azaki mutete là. Bon comment à travers quand de ça la misa na biso, on a utaki ko ya dernièrement. Moi si à qui ça 50. Qui croit que non mambo Italie et rébellion ya au musée à Zouaki pouvoir entrer à Fidèle. Nous étions en Azaki à la tête, général qui s'asséngan. Au til le même liwan na eba te baeba kangote. Mais ngai na yambaki maman na à travers na mambo na salaka. Batindela nga parti en Angleterre. La routine de la bino, il mange. Oyo tango aye awalobi esengeli aye baliwa qui s'asséngan. Mais eloko nini ebimi singa awa. Na bimina ka comme porte-parole te pour pas baebi que nous avons ma couleur rebelle. Comme porte-parole à mon ambo qui les est, ils à solo. Mon pandi sang, le rôle ndenge bino boza, boyebi yango na to komi wapi. Mais les lopes n'a pas comprendre que non, il y a solo et Pengé Fofana à la type na couleur côté Aouta. Na cause à l'élo licencié, na cause à l'élo gradué, na cause à l'élo député. Mais avant na comme député na reconnaissance on de postuler. Si on a postulé à Sankourou, bah qu'on ne connaît pas son derrière. Mais c'est que les bah papa les qui n'anga, bah pas kulutu n'anga, bah koko n'anga, bah confirmer que non, mais qu'il en a biso. Vous voyez que non, RDC c'est un pays moro laïque. Bah musulman bazar, bah oh bazar, l'église de réveil peu bail. Mais nous avons commis toute une question. Et là qu'on y est indaki église de réveil et ya, ça dit bah mon aki qui non, bah catholique est bazar, Kimbangi c'est bazar. Parce que le premier prophète noir, c'est Simon Kimbangu. À Outana, Congo central. Il a dit que au Kola Mukanaton, au fin qui panvita, au fin à Simon Kimbangu. Ce qu'on est politique, il faut respecter Lumumba, Kassavubu, Tisekedi. Ce qui peine, au lingi qui est aussi ma Bible dans le Canada au Congo. Au côté d'abord, bateau bayana, mais ma Bible est le son. Mais elo ke bimisinga awa na benga bino nazalaki na Goma na e awa si tout butu à lobby surtout ça na aéroport to yeko ya mokonza mboka mais na réalité na bapel to babenginga Epenge Fofana totala kayo totala ndeko na ngai mama na ngai na munoko na biso mboka mwana mwasi aza mama ataza na 2 ans ko benga imam mwana mobali nyonso aza papa ngaki na sana maman nanga Aïcha okoko a mais à travers ma modèle batungi singa na butu pasteur Félix Somba bengi Richard Pangi na Milouze a bengi fils Londra na France a bengi ba bengi nga eza même ya na biso papa na biso jonga na France qui est to défendaka na to za na Goma na défendre que tibu tembo côté ça même ndenge bato basala kabilanga mais comment chez biso moko ngai na lo bilango te o to mona mona mboke les airs à kota tina makala pona ba mutetela moko kangi diamant mais a lobeli yango aketi na makala mais boni yo Epenge Fofana ce qui bon moni na lati poso akoyi na mutu nanga za ba aventure ngai na iba akuti na biso ce qui otambo na tous les sites territoires à Sankou symbole na biso ezara toujours léopard moto to ayebi nyama wana léopard makasi azala nango to pouvoir azala nango tema tozanga Kishasa na ndenge penda akuti ndenge na zabo efari na longola sapato nanga na zi poso penda léopard na zi makolo nanga na poser likolo nango ngai na zana respect na basala nzambe plus si tu na Kishasa toyebani pesa na basala nzambo bayebi Epenge Fofana eza moko o mutu mlingi situ bino bapangisa ngo boyebi Claude Kabundu Alesa Kabundu Alesa bima na Lokombe
ça na tamtam mo ba mona matana musique ya papa Wemba et ça le maka chez biso plus surtout na Lubefu sur 6 territoires Sankouré ça na territoire moko nde ça ka lokombi tamtam mona ba mona batetela ba beta na maboko bo et lo ke bimisa même Claude Kabundu ale sa yango wana azalaka pasteur te azalaka d'abord moyembi mais à travers peut-être la sortie médiatique na nga pe bo comprendre ata oyebi ki tetela te okozala mukongo okozala mungala okozala mutu bandundu okozala mutu ba Congo mais oyebi quand même eponga eza loso pondu eza jess c'est-à-dire ebele ba mingi eponga la jess c'est-à-dire pondu na loso pe ebele ba ono tetela ke mafumbe c'est-à-dire mutetela azalaka muumute même ça à travers la question na bino moi ko tuna pourquoi ba totuba le baka mutetela za muumute ngana kolimbola pourquoi le kwana euta mais ngai eloke bimisinga awa parce que na taleli bakulutu na biso na biso ke na mbetali politique batetela baza ebele soko tanya mitu même ministre intérieur asa mutetela excellence assez moto azana makoki ya ko gérer même ezala gouvernement de la ville ezala ba pasteur ezala ministre intérieur ngai ne sana respect na basala nzambe bébé mais nazo regretter parce que jusque là motoloko la représenter ba pasteur Dodo Kamba parce que ali makambo ezokende ponga na yebi batetela ndenge bakendela pona za makila na bango ntetela za lokola nyao ata obwaki ye ndenge nini mukongo na ekoyaka na sete ezalaka pasi kolonga mutetela na bitumba ya butu mutetela azalaka makasi mpe na baprovince so bakroaka pena na bukoko batetela baza makasi na makambo wana mpo bazalaka na mai soki olekie na makasi ya nzoto mutetela azala na makasi oto toyebi force ya kake parmi baprovince oyo etravayaka kake epa na biso ezaleli ngai naza na respect na basala nzambe mpo na nini moto wa Claude Kabundu alesa nayebi ye mpe ayebi nga role ya mosali ya nzambe eza nini koteya kobikisa mpe si ya kotalisa mutu koma okoya koteya mutu aza na nzala oteya ye po bino momona geste Jésus Christ asala bayeli ye mapa na mbisi matali katite bato azalaki na bango alakaki bango te bato bakamoi kaka atomboli biloko ekoma ebele mpo asali yango mpo bato tu batonda me kaka na Congo bandimi baza babola bandimi baza bapieton mozomona pasteur aza na bamituka ebele aza na mapango ebele e bandimi baza wana babalabala me ngai nayebi moko oyo aza pasteur oyo ayembaka abinaka atatolaka mpe soki amoni pasi ya mutu asalisaka yango ye nani Claude Kabundu alesa mais na oyo mwana mboka nabengi mwana mboka parce que se retrouver awa ntango bakosala recensement tokoyebaka no bapaya baza kotoyo baoyo baza kotoyo mais ngai quand même à travers la province nanga naza congolais penda ya centre ya koyoka makambo oyo pasteur Joël asali mpe na kolinga bato bakomprendre eloko nini ngai nabimi atake moko oyo aza mwana to makila ya batetela na bapropos makambo oyo ye alobi na kati église soki peut-être maloba ya koloba esili to kolimbola bible esili akokende na bato ya Jehova no mpo bato ya Jehova baza makasi na bible mpo ngai na bomona na ye kola Jehova mpe na kola na église ya méthodiste moto ya Jehova eza pasi azanga verset na monoko na ye ndakisa soki otali papa na biso wazeko aza moko okoya te soki oli otondi te koya te parce que aza moko oyo atanga makasi azwa mateya ya bato ya Jehova atake pays laïque maloba oyo ye alobaki na eklezia na ye mpe na yebi ke batetela mpe baza na kati ya eglize na ye ya koloba keno mpona kobala to kobotana mwasi ya mutetela esengeli kokanisa mbala misato nayebi te lokola aza prophète ngai naza avocat te
Mais nayebi que non parmi les provinces en beaucoup. 645 territoires, mais provinces à Sankourou, ceux qui ont taille qui concernent les droits, ils étaient bagosa on est bataliboso, balingaka métier wana makasi. So ota en metali médecine, ils étaient bagosa bataliboso. Baza batete baza makasi, na qui concerne mombongo pe. Nayebi que non bitumba oyo, on se va retourner et penge Fofana, est-ce que kokoka? Mais nakozongi ça parce que nazana liboso ya moto alobi aza musala nzambe bitumba ya David na Goliath esuka kindenge nini po makambo nazo sala oyo nazana kondi mais nakotuna bakolo ngai po tango nazoloba na bino makila batetela na minute tozoloba na bino plus de 4 to 5 plaintes contre pasteur Joël kokende na leta eza kokabona te me tolingi toyeba na lolenga asololaka na nzambe nzambe nde akela mutetela nzambe nde akela mukongo nzambe nde akela mutu ya bandundu nzambe nde akela mongo me mateya namonaka pasteur Joël azalaka ava te azalaka mingi akotaka mpena na chambre na ye alati ti azalaka kitoko makasi amilastisi makasi me yakoya finga ba maman babota epenge Fofana bamo babota même le président de la République parce que boyoka kana Sankourou avalo balobaki analengo moyo anu sali bandeko nanga mbote na bino ngai pe nazana mo a dire parce que koko o aboti maman nanga auta sali eza même na basala nzambe so ya bina tanga penda basala nzambe abatete ale mzusu ya zate so atali représentant numéro 1 à Philadelphie na capitale la azamu tete lem sa botama na katako kombe abotama na lomela abotama na loja abotama na munge soki na kena politique nakotanga papa na biso Lambert Mende nakotanga Shoki Tondo nakotanga général Olenga na Mbetali Manduki Général Oleko Gigi Ani celui to kei na makambo mais nalobi ngai lelo esengeli na loba nakotala lolenge ba avocat na ngai baza kobongama soki lundi na okende ko déposer plainte c'est que bino bokozala ou bien to ko réfléchir to saka liboke na bato oyo pe ba déposer ba plainte wana to sala kaka ngai pete na za côté média mais sengeli toyeba ba mama batetela ba mo babota Lumumba basali nini babota Juge Yani basali nini ba mama o babota Frank Diongo Olenga Koyi Emeru Kunji honorable Ariel Tuamu Patrice Emery Lumumba muntu oyo atanga na potote mais Lumumba za respecté partout na mona na francophonie moko représentant munene ya baraba ya awa malobi kendenge na komi na résidence ya Lumumba eza kola musulman ke na Mecque président ya Tunisie tokendaka na bino awa ti akoti na Mercedes ya Patrice Emery Lumumba mais lelo nalobi na mona mboka Dodo Kamba azo mérité kozwa meme na ye koleisa ye matiti parce que représentant ya ba pasteur nyonso eza mona mboka Dodo Kamba pe ngai na yebi Dodo Kamba avazwa ebonga wana na ba valeur o azo représenter ba église de Ravel papa na biso évêque Mukulu baza ebele Claude Kabundu Alessa moto aloba kengo ye aza ministre ya défense na gouvernement ya Jésus-Christ aza pona ko discipliner bato baza na buzoba bato baza pona mokili Jésus apakolaka mafuta ta Jésus akotaka na basalote boye bisanga coiffeur ya Jésus azalaki nani moto nyonso ayebi Jésus-Christ mais tango ayaka photo ezalaka te caméra pe ezalaka te mais nzambe apesi bato mayele basali même film en Jésus toyebi même ata histoire yango na bengi bino pona koyebisa bino keno ngai naza lelo boye soki bosepelaka na epenge Fofana po mama na nga mutetela papa na nga mutetela ngai naza demi Dakar te
maman nanga aza mutu alomela aza même territoire na papa nanga Moïse Ekang o aza honorable aza sénateur papa Botinga aza mutu alubefu même village na Patrice Emery le monde ça dit présence ya Epenge Fofana awa nazo représenter Watambolo nazo représenter Diallo nazo représenter Mungi nazo représenter Tchumbe nazo représenter Wembonyama nde eloko na bengisi bino po bino moko bomonaki image na ye pasteur aza nani pasteur akoma bible te yango moni na yebaka biso watoto wuti na méthodiste po koma pasteur il faut ça la pastorale il faut ça la théologie il faut tanga bible mais là mutusu kolala kolamuka kolata bazin bazin c'est lamba ya ba guinéen ya ba malien mais na Congo comme moto alati bazin riche comme peut-être comme dadi azanani pasteur azanani pe parmi bato ba yebi koloba na mboka na biso batete na pe bazana kati papa Mbabenga mona mboka Lambert Mende l'homme au verbe est facile et ba province est tout ezali je pense que non bato baleka même ba ministre de la communication mais moto alongola mtetela na place wana azate parce que lelo ba mususu baza réclamer toujours mtetela azonga ça dit bitumba oyo ba comprendre que non eza David na Goliath na yebi makase eza simananga po Aisha Okoko azana Goma malobi esika bakie na mbunda balobaka te place ekobeta bokoyeba ke non wana eza mbunda ya yokabazi wana eza mbunda ya mutuboyi yango eloko ngai nabengisi bino parce que ba makila to mitema ya ba mama ya batetela nyonso eza ya kozoka pona nini Belge tango aye na mboka oyo po adiriger biso ayebi kokabola province na province mutetela azalaka muumbu te soki mémoire na ngai trahir nga te na 18 ans na tunaka koko na nga pona nini balobaka mutetela azalaka muumbu te bomona histoire ya bakanza mundele abanda kozwa moto mwindo asala musala mais bazwa bakanza za moko oyo atombola église catholique andimi kosala musala mais mundele aboyi bakanza asambe mais bakanza andimi kolata meme kulusu mibale oyo liboso oyo sima na kosala musala mais na kosambela catholique mundele azwi mutu ya bakongo atalike mutu ya bakongo aza mutu ya kimia azwi mutu ya bandundu c'est la même chose mais le jour mundele azwaka mungala na mutetela akomprenaka ke non mungala na mutetela baza mutu moko ezaka mwa différence ya muke mutetela ata ozwiye osangisi na biloko mususu mutetela akomaka na makoki ya koyebisa moninga ke toboya likambo boye to totelemela likambo boye mais ce n'est pas dit que non naki kosala bolingo ke ngai na poni na bala mwasi wana aya kokoma likolo ya mobali nayebi te naza na qualité ya kotuna bino mituna te maintenant nayebi te ke mutu abanundu abala mutetela to mutetela abali mutu abanundu nde lobi ke non mutu abanundu aya kodomine mutetela mwasi aza mwasi mutetela aza mutetela soko te neti ba West Africain ata aza na bamagasin neti bamalien mpo na fangi na bango mingi malien ata aza na bamagasin na ye ebele mwasi aza na droit ya kokontrole biloko ya mobali te yango bamonaka meme na Victoire meme na commune ya Kinshasa mwasi ya West Africain asalaka mombongo na ye na ndako akoteka tangawisi akoteka baji akoteka babaoba mais mobali aza na bamapangu mobali aza na bamagasin aza na bamituka mais balobi mwasi fo aza toujours na se ya mobali mais ye lelo na église na ye aye kotalisa c'est-à-dire asaleli basi na biso promotion batula babala te parce que baza na bacomportement ya malamu te mais lokola ngai naza juge te nayebi soki na domaine oyo ezoconcerne droit
boyeba ki juge aniti moto atombola ki état de droit moto alakisa ki keno soko yibi bakokanga yo boyebi mwana mboka Laura Onyemba no asa mutetela ti asa avocat sénateur Matata Ponyo yango bato bakoyeba ko défendre côté wana baza ebele mais ngai na ye kotalisa keno même na bapanzisano batetela baza ebele mais ngai na mwana mboka Aïcha Okoko o azo représenter ba maman nyonso ya batetela soki toke na parlement boyebi honorable Magui Kial boyebi honorable Ariel Tuam natangi ki amibale mais na communication Aïcha Okoko boyebi eti na mibali epenge Fofana le corps déjà ma plainte déjà déjà ebele à partir à lundi bokoyoka est-ce que ngai pe na okende ko déposer yanga na kotala lolenge ba mikolo parce que baza na séance été il attaque pasteur même ça na mabonde lito ça na chaîne de prière mais moto a gagné peuple à la kate yango eloko oyo ngai na bengisi bino po toza na pasteur oyo akoyi kokangola kaserte ayi kokangola nzala ba congolais te to mitema mabe ya ba congolais te to social ya ba congolais te mais eloko oyo amoni ya kolobana ba si ya batete la baba la bango te parce que alobi po mobali abota na mwasi ya mutete la esengeli akanisa mbala misato po batete la bazalaka je pense que bokolandisa d'abord message na ye après bato bakocomprendre oyo ngai mpe na ye kosala mituna eza ya bino ngai naza prêt pour na répondre bino pour nazo représenter 6 territoires ya Sankuru. Merci. Tant on attend 18 ans, bakomi ko apprendre nga que non maman na yo aza na bomoité akufa na âge kingai. Les musu souci na nga eza que ceux qui maman na nga zalaki na ki na zala boy na zala boy. Oyebi papa mbalobelo ko moko ya mutuya. Papa mbaloba ke soki maman na ye azalaki na bomoi alingaka senga na makoki na niveau nzamba tombola ki ye akomaka na niveau ki ata komona président de la République pe ya kosenga keno boti ata maman na nga ministre ya éducation. Obi ce n'est pas dit que yé aza 50% ne akoya ko sakana peut-être na tribu tetela soki aza makasi mangasa la loi na mboko pe parmi ba pasteur penda ya to tanga penda ba pasteur na mboko omoni mulolo wenge yaka na ngoti metango 5e génération yi ba héritier Watanabe ba Fali Pupa ba Fabregas o senti que non musique eke na tomo ko boyi ozamona ezana bato mususu lelo ba l'équipe soka na kikala. Oui bien, bato mususu ko aleki okana kikala kaka azaki segi bazolo na coton o munde azoya osomba café eloko na eli couleur na ngotia na tikali koloba na munoko na ngate ki aza mutete na tikali koloba ngotia ngai naza na qualité ya koloba naza mutete la pour na zui même chance ya cautionner na tous les 6 territoires manga pe makila nanga o ezoloba awa eza na tous les 6 territoires à Sankuru pe image nanga ya Sankuru yango wana ngai na yebi age baboko ba alongwa maboko ya mama na ite o ya koyi bata coutume na biso batotela so oza muluba atoboti na Canada atoboti na ona Angola ko apprendre au même ata dialecte na biso batotela na baluba baza bongo ozomona eko kamisa ngai na mateya na ye exemple ya ba lion ko comparer moi ça mutetela na nyama lokola lion. Pourquoi lokola télévision eza radio te maloba ya lobaki na kilte na ye okotia ngoni elema oyo o ngai na lobi na ndenge batetela ba manifester par rapport à makambo o ya lobi monde entier non de autres ans tango kalate na biso que notre technologie a sikayi makambo ya lobaki eza na Angola eza na Canada
mais ajo ya longwaki oh maman na ebsaki ya mutete là nde balobaka ke mafumbe c'est-à-dire soki yo muswahili obali mwasi ya mutete là aya okoma lion kobanda kokanga banyama na zamba kolia na ndako ya libala le côté bible oyo asimbaka oyo afongolaka elobi ke mwasi ifaza na se ya mobali mais ata ozande ekolo nini soko obali mwasi mwasi ayebi kifaza ya soumise na makolo ya mobali na ye mais oyo ekomi akeno na mobali nyonso oyo akolinga abotisa mwasi ya mutetela esengeli okanisa mbala misato ndeni la bonne expérience ya mariage ya zana combien d'années to expérience que do oya bala to aboya kobokola bana kokolisa akomi bana ba komi na ba. Merci beaucoup Fofana Epenge tolandi opena na bokebi na ba question pe baninga na ngai ba journaliste ba poser yo na meka un peu ko bakisa moi motuna ya moi mokuse Fofana Epenge lo tomoni ba plainte belé ezali déposer pour na pasteur prophète Joël Tantou na tina diffamation wa utiko sala na basi ya batete la tomoni bino batete ya bino botomboki butu moi bafingaka baluba basi baluba baza basi ko bala te soko ti muluba na ndako akosala kindumba ko memelo chibau balobaka te boni bino batete la botelemi tango mosupe ba rumeur to yoka babi prophète azaki na mwasi ya mutete la atungisaki ye mingi yango mo po mingi ba pasteur so ba terre makambo ba terre ezaka ale mususu makambo bakutana nango na ba vie na bango mwasi ya mutete la atungisaki ye mingi yango ça contre parce que mon ingaï na lobi to za pays laïque au moins la culture arabe nayebi na mona ba photo na okenda Dubai wa andeo mboka na Congo otamboli quand même omoni eloke bomi mboko lokola pardon ezata neti awa oleki peut-être ministre oyibi et comme le roi a touché zani ballon ozongi opesi pa mutu oyo pa zongi selio sollicite so amati oyo akolemba akei bokati bobeta soki mutu ayibi oui, il y a un repos immobilier. Vous avez même ban à 13 ans. Vous avez ben il y a 20 tonnes. Baba ndako zwaka mabanga. Baba ndako bamba. Moi libanga liboso abandokim. Tanga ko zwa même ata 50 mabanga na nzoto abando sentir douleur. Ti okomona ke non oyo azotala awosala ngo suté. Moi ça sali kindumba. Ata démocratie ngo. Yango pe ma mebele kufi. Bozoi même ata 50 mibali bochele na ndako saba kwa yo lingi mibali bimana mibali onyoso so ya sisi ko bimana bango na suka moto aza pembeni na ye akozanga ko yebseli ka moto ozomon na za culture pardon anate pona oti ko mo ata problème mo euti ko le 4 mo na mboka Eliezer na Sakariba babaso a confirmé plainte na ye parce que ça fait 4 ans que azo fingam après mon amboka Zakari baba swake comme on a passé godempo abenyi honorable Eliezer o tolimbisa mais tant abandaki ko finga to soit 4 ans combien de vidéos côté na YouTube tant Eliezer a telemi oh pardon c'est la même chose ici quoi batete la baza balu bati vous comprenez ça dit Oko pesanga so oke pa baleta balia loso na pondu so oke kote na biso tolia kama kemba tolia kambala tolia kamilin o so ye na Kasai l'espace Kasai mo balia ngoti milen na mbujement balia milen te milen za biloko ya batete la ya ba sénégalais ya ba ghanais ozomona so oke na loja balia koyoko oyoko ya ba musu benga ngo kwanga mais kwane za kwanga te soko kena loja balia kaikavu na mujuma balia kaikavu te ozomona makambo peut-être ya foyer eza mususu netinga na bali mwasi donc c'est pas possible mwasi na ngati c'est normal moi ça c'est un divorce ndeo ne faut finga moi nani mwasi
Et arrive à Karobali, moi si, vous êtes incapable de roboter moi si. Moi ça bino, on a posé à roboter, tout carbone. On a appelé, on a roté à mon cher. Et ça, par exemple, on a fait ça. Yo aussi, moi c'est au tien, vous êtes incapable de avoir un sac à foufou, vous êtes incapable d'avoir un Thompson, ton à cuisse. Moi ça préféré que non. Baba la capé, moi ba carbonaka. Zamba rotina mobali mususu. Donc comme pasteur, ndo comme ce que la oboya moi si abatetela, okomi la oboya ke la ka batetela. Non. Ya mona ebisio ke ngai attaque mon panzisang. Attaque mona batetela. Ne place dans ce même ata si territoire na biso. Batetela ba ebandi. So ke na ba professeur à l'université, baza ibele. So ke na ba fonctionnaire à l'état, baza ibele. So ke na opérateur économique, yo za mon panzisang. Ozanga koboka batetela te. Pe na yebi même parmi bato ba sala combat o ba combattant na poto. Baza ebele. Baza ebele. Na kolinga penda ba senti ndenge na yebiso ke non différence za te mutetela na muluba. Na makambo nde ba comprendre ke non batetela baza bato ya buzo bati. Baza penda ke mafumbe eza ko comparer moi sina nyama te. Ça dit mutetela yebaka droit na ye. Atani to sa place oyo. Si mutetela lobi akozwa te. So lobi ke akotambola na ote, akotambola na ote. Osomon. C'est ça, on m'a dit même Lumumba. Ça dit basali lisolo ba komi na mukanda, mais Lumumba zu ya ye mukanda atia ngona kati ya veste na single. A commis devant Mindele, ma bimisi maloba oyo baninga bakutu bazaki préparé te. C'est ça mutetela. Toko loba keno biso toko kende koli ensemble na Pullman. Mais bokamu nga na ke koli wapi na gare centrale. Ça c'est un mutetela. Mais ya koya na église ko comparer moi si na Lyon te. Osomon. Yango na sengi na batetela nyoso. Bolobela kanga ke o tomona ki na Goma. Tomona ki na Kasai. Tomona ki na Équateur. Mais awa ekoyeli biso. Jeff Njadi le teta. Aza mutetela. Ba musicien ba yemba ye. Bino ba panzisango bolobela ye. Mais soki mama abota kaete. Soki baba la kamama na ete. Alenga za Jeff Njadi le teta. Webi ke Ibrahim Chako. Mutetela. O Kofi yemba. Sko leki na ye. Papi Chako. O ba yemba ka Cashman. Aza mutetela. Sadi na ebisio ke no batetela bazanga ba umute. Mais ngai na rotala. Ceux qui va décider que m'a peut déposer plainte. To déposer plainte. Mais ceux qui to sangana to sa liboke. Na ko ndima. Mais lelo na benga kibino na yebisa bino keno. Mosala nzambe esengela ki asala makambo. Koleka papa na biso ba Simon Kimbangu. Ba dina bala. Bato ba ya oba tombola église de réveil na mboko. Tout ce monde papa na biso ba évêque mukuna. Papa na biso ba Dodo Kamba. Papa na biso ba Walesa. Papa na biso nana yebi valeur à Coutinho Fernando te. Est-ce que le ba kobosa na Coutinho Fernando na mboko? Na o asala. Na pona ko pesa église de réveil valeur. Nana kobosa na Sony. Sony ka foot penda wak mais nana kobosa na ye. Nana kobosa na couple olangi. Couple olangi okozala na zambe malamu mokei na komba. Kosala même jeûne de prière. Est-ce que ba leka na ba TV ko finga ba? Est-ce que ba kota na ba mabulu? Mais ba soka Bible. Ce qui peut-être Bible au calé qui n'est pas toi Jéhovah. Ba ko beso ta ba livre na ba mo musu sotanga. Mais encore comparer moi si Nanyama, na ondima te. Ba ete baza ba tu valeur. Na armée na tangeli bino. Général Tchatch, ça n'importe qui te. Akufa. Mais na ba makambo asala, ka Tchatch yango wana. Est-ce que ba kazali mutetela? Ki sa 50. Oh ngai na âge na ngabo mais maman, moi si na ye. Na simbie na maboko na zo tambola na ye. Ozomon
Na kondimate fisi tu mokonzamboka o babengi na kombo ya Fachi Beton a respectaka ba mama mingi ya komona keno Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État président de la République na mboka au Congo o même ministre intérieur mutao dirigeango mutetela excellence ya selo ya komona pasteur esengeli to sentir que église kingani bato bazo bongola mitema makambo ezo salam mais ya koya kobimisa batetela lokola soki na ndenge nini batretaki bango na kondima yango te peme mokonzi ya mboka aosepela nango te nazo senga na papa na biso Dodo Kamba asala quelque chose oyo akozala na besoin abenga ngai to ayeba place naza adresse ezaka moko Itaga 120 soko oyo okuta Amos epenge Fofana naza wana numéro de téléphone 82 27 82 27 80 26 8 82 27 80 26 8. Question? Question.